Nous sommes en direct du territoire de Mbanza-Ngungu, chef-lieu du secteur de Kulungongo, au village Mbuka. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 1er octobre 2025, une date vraiment marquante pour la population car il s'agit du lancement officiel de la réhabilitation de cette route Kulungongo-Kimpangu. Ces travaux seront lancés bien évidemment par Judith Suminwa, chef du gouvernement congolais. Nous tenons également à faire mention de la présence de l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo, l'élu de Mbanza-Ngungu, le président du caucus des élus nationaux du Congo central en ces lieux. Et il s'est de rappeler, de noter que l'honorable Pierre Ntsumbu a beaucoup plaidé pour la réhabilitation de cette route à la chambre basse du Parlement. Et voilà, aujourd'hui, ces travaux seront lancés sous les auspices du chef de l'État. Restez à l'écoute, nous vous parlons de la suite. Depuis son premier mandat, l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo, élu de Mbanza-Ngungu, n'a pas cessé de plaider à la chambre basse du Parlement pour la rénovation de l'axe routier Kulungongo-Kimpangu sur demande de ses électeurs. Comme un prince, l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo, l'élu de son peuple, a reçu un accueil chaleureux de la part de ses concitoyens lors de ses lancements. Nous saluons l'arrivée de l'honorable Pierre Ntsumbu, président de caucus des députés nationaux du Congo central. Je suis le vice-président de la base de l'honorable Pierre Ntsumbu Selil Nkiendi. Donc nous sommes là vraiment pour célébrer cette grande journée qui montre plutôt le lancement des travaux de la route Kulungongo-Kimpangu. Alors que représente cette journée pour la population de Nkiendi? En tout cas, c'est une grande joie parce que nombreux ont dit, voilà Ntsumbu qui est en train de partir. Il y a chaque fois un changement de date et nous voici maintenant aujourd'hui au lancement des travaux. Nous attendons l'arrivée de l'équipe de la première dame, la première ministre, Madame Judith Suminwa. Ok, les travaux vont être lancés aujourd'hui. Alors, quelles sont vos attentes, particulièrement par rapport à ces travaux? En tout cas, par rapport aux travaux qui seront lancés aujourd'hui, nous sommes tellement heureux parce que nous qui sommes en Nkiende, vous connaissez Nkiende déjà, c'est un milieu rural, donc nous vivons de l'agriculture. Alors, il y a des gens qui produisent des histoires, qui ont des difficultés pour exporter leurs produits jusqu'au niveau Kinshasa. Ça nous donne une garantie. Nous allons encore bosser dire pour que nous puissions encore produire plus. Alors, l'honorable Pierre Ntsumbu a pas mal plaidé pour cette réhabilitation de la route Kulungongo-Kimpangu. Est-ce que vous avez un mot plutôt à adresser à l'endroit de l'honorable Pierre Ntsumbu, votre élu? En tout cas, nous disons infiniment merci à l'honorable Pierre Ntsumbu, que nous surnommons actuellement le soldat du peuple. Il est le combattant. Nous avons eu beaucoup de lits dans les années passées, mais maintenant, avec l'arrivée de l'honorable Pierre Ntsumbu, en tout cas, c'est un soldat, c'est un exceptionnel. En tout cas, dans mon collège, comme Anna Kulon, c'est par rapport à Sengoming de Zanongo, honorable Alobela Kimingi Makamanzela niveau Parlement, mais en tout cas, l'élo est comme une réalisation que non boya et ça lancement ya travaux yanzela Kimpangu Kulungongo yango to komeli awa et Sengomakasi. Okokina nous se présenter pardon.
Naza président ya base, il y a les amis, il y a Mbuta Pierre Ntsumbu na Kimpangu. Alors na Kimpangu kuna base ya président Pierre Ntsumbu et fonctionnaire ndenge ni. En tout cas fonctionnaire kitoko pena ba réunion et que zongi population pango makasi même dernièrement azaki yemoko kuna to yambaki moko monaki accueil chaleureux o azwaki. Sikoyo maloba na ye na Assemblée nationale pour réhabiliter nzela wana pona bino population na ye ba électeur na ye na niveau ya Kimpangu. Siko mokolo ngo ekokisa bazala ko lancer ba travaux lelo. Nini bokoki osenga pona réalisation lelo zakaka lancement. Mais nini bokoki osenga pona réalisation effective ya misala o. Otoko senga pa na ye parce que lobaki pe belé na ko lobebela lobela lelo to komi na niveau que lancement. Toko sepela pe ndenge lancement so salema lelo misala pe e banda de sorte que batu ba mona ka lancement ya pamba te na misala pe so salema mbala moko. C'est Gabidi parce que honorable Tsumbu qui n'a n'importe député quoi. Yani moi c'est Zeboba qui est mon honorable député qui n'a député de Lunguila ko, il est député de Kouanga ko. Donc député on a député du mot visionnaire en même temps un député Una Yenduenga idina vo tukolandi la kunima tukosoutenir kima tule fait souhaita totalomba bayani matondo mayingi mukikesa kiokyo kasaditi tulende à partir de la télévision à partir de RTNC où qui t'a défendre nzila Kipangu qui t'a défendre les territoires en kaka parce que tous les territoires moska mbanzangu oui baikis c'est mon territoire mbanzangu oui mos tous les secteurs zabidi dans des 5 ou 6 territoires alors musique défense que t'as ça la musique secteur où nous tout une réalité le secteur ya Kwilu. Le mercredi 1er octobre 2025, au village Mbouka, la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa, a officiellement lancé, sous les auspices du chef de l'État, les travaux de réhabilitation de ces tronçons routiers d'intérêt capital dont l'État actuel entrave le désenclavement d'une grande partie du secteur. Donc, vous pouvez comprendre que Nzele est Amoulaï, mais il fallait quand même na téléma. Bino boye awa, boye pambate, n'est-ce pas? Boye, il faut ngaïpe, na respecter bino, na rendre bino hommage, dengue bino yotu boye awa, il fallait qu'à na téléma, tato komi butu. Dengue boye bi, Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi, oh bino nyonso tu bobenga nani Fati nani. Alors lelo nenga lobaka na biso ba membre du gouvernement papa nanga moko chef du gouvernement il faut tokende na terrain tokende kotala ndenge makambo ezokendele to kokako tindika makambo nyonso tu liboso yango wana lelo toye awa Beton on a obenga tokomona ngona nzela o. Mais ngape na yenga mogote. Na yenga mogote, na yena ba sénateur, na ba députés nationaux. Est-ce que ba ko mona bino boto mona ta loboko? Woni na yele bino bango. Na yepe na ba ministre na biso Tozali awana wapi ministre Madou hier watelemi Mokete Mwasi Tozala kina Didier Boudimou mais affaire d'état oblige hier les Kani parce que ana la dossier mususu fois que nous landela mba na Kinshasa et puis na memeli bino ministre ya sika ya infrastructure John Banza yeyo Mokete Mwasi Oyebi John Banza aza député national na Tanganyika. L'air ngai Mokonzi Mboka nommé ngai John Banza zo ebisanga mama toza ba problème a banzela toza na ba problème a boye
sikoyo ngana mokonzi mboka toyebise yo yaka comme ça yo okosalela biso musala oyo za koloba kuna musala ngope boyebi mokonzi mboka alekaki awa ayaki kopropose première pierre pour na nzela oyo mbanza Kwilungongo Kimpangu lelo toye kolakisa bino na ministre na gouverneur na ba député nyonso to baza awa ke musala ngo siko ezo banda esengo te toza lelo na kiese ezali bon ya mibale nayebi kamanzela nayaki awa nakokutaki Kwilungongo te nasukai na mbanza ngongo bato balobi nanga dollar ezomata siko dollar eza ndenge nini bolobi nini dollar eza ndenge nini ozomona musala ezosalama eske bokoki susu kodute na Faci Beton musala ezosalama tozokele malembe étape na étape ti tokokoka musala yango nayebi ke awa tobandaki misala PDL 145 territoire eza nanu na mwa mavwanga n'est-ce pas mais tozotalela likambo yango mavwanga wana esila mpo misala mpe esila tokota na baroute ya dessert agricole ndenge tokanaki na cadre ya PDL 145 territoire mokonzi ya mboka alingi bana bakota classe gratuité de l'enseignement ezali mais mpona bamikolo tozotalela makambo formation professionnelle baoyo bakokende université malamu mais baoyo baza na misala maboko mpe eza important ndenge nalobaka il n'y a pas de saut métier il n'y a que de saute genre n'est-ce pas musala nyonso tout eza na musala eza important mpo nga nde nayeli awa soki nazalaki na chauffeur ayebi okumba voiture malamu te nalingaki kokoma te Faci Beton azongisi bandeko na nga Congo Central il faut napesa bango longonia yango wana na konomi premier ministre epai na bango alobi lisusu bamama Faci Beton champion de la masculinité positive alobi nalingi mama kende liboso bongo te yango wana bomoni nga lelo na telemi awa eza volonté ya Nzambe mais eza mpe volonté ya mokonzi ya mboka oyo andimaki ke lelo ndona na bino atelema akoka mpe kotindika liboso mpo développement esalama na vision na ye ndenge alingaki yango wana lelo tozokende yango wana mpe lelo nga na ye parce que nazotala makambo nyonso tu nazosala batour ya baprovince mpona ke lotala mosala ndenge ezosalama lelo nga na ye mpona nzela Kwilungongo Kimpangu tozokende liboso. Il sied de noter que plusieurs autorités politico-administratives, dont le ministre national des ITP, les députés nationaux et provinciaux, le gouverneur de province, les habitants de Kwilungongo et tant d'autres invités des marques, ont pris part à cet événement. C'était une occasion pour eux de venir célébrer la réalisation de leur rêve, celle de voir cette route être rénovée grâce aux efforts de leur élu, honorable Pierre Ntsumbu Mutuka Lavu.